Mbote na balandi nyonso ya magazine to komi wapi eza o abino epenge Fofana. Tango bamona la to komi wapi ezo telema eza ko avancer eza équipe. Yango tulobi toujours pesa moninga sourire. Yo moto oza patron onzamba pamboli okomi na makoki ya kozala patron koyeba pasi ya ba travailler ko futa bango. Yeba ko futa bango, yeba ko respecter bango. Biso bato na balandi na biso na mikili ya poto na diaspora pesa biso pe sourire. Posoli to kufi okwa okunda biso na bandako na babilamba na banyoso mais na moment toza envie tosa musala boyeba pe ko pesa biso sourire na ke précisément na enseignement wapi na bureau ya Héros Vivant nde nani mwana mboka Frank Ediongo nazana sentiment ya komona mutu oyo azana assemblée te azana sénat te mais na bokasi na lolenge asalaka musala na ye honorable Frank Ediongo a sala parti nae, a sa na bureau nae, attaque président à parti politique, tant qu'il na prison, nde bato ba pesa ye kombo ya Héros Vivant. Mais à komona, eza pena ba jour o ya sacrifier ngo a pesa ngo o ya komaka 6 heures, eza jour o ya benga ngo journée à d'alliance. Moto a ebiki azana Aru, moto o a ebiki azana Congo central, azana Bandundu, azana Sankuru, azana Kasai, azana Beni. Yaka na d'alliance na yo mwana mboka Frank Ediongo o aza moumbu ya peuple bolanda on entrant auto yebaka papa na losa na on entrant tokoko na yo oyebi ke no boza à l'aise boko tangola ba mutation mais depuis entrée à fidèle ba préférer ko boma on entrant ba changer yango kombo depuis kombo asika ba pesa on entrant ikufa ya on a ko senga bolanda honorable Frank Ediongo nini ba travailler en entrant na ba syndicaliste na bango ba en général et lokonini ba memeli honorable Frank Ediongo. C'est représenté par les 24 syndicats qui constituent l'intersyndical, les bureaux de la délégation syndicale nationale, représentés par les 7 membres, les délégués syndicaux, les mandatés, ainsi que les travailleurs des manières échantillonnage, parce que nous sommes une grande entreprise. Et nous sommes venus, Monsieur le Président, vous déposer notre mémo. Et ici, nous sommes dans les bureaux des doléances de la population. Nous sommes venus dans le cadre purement social pour sauver les intérêts de cette entreprise. Nous ne sommes pas ici dans le cadre politique. Parce que vous recevez chaque fois toutes les couches, y compris nous les syndicats, dans le cadre de la sensibilisation, dans le cadre de la mobilisation pour défendre, bien entendu, les intérêts du pays ainsi que des sociétés lesquelles nous sommes en train de travailler. Lelo toye komona yo, poto présenter yo makambo eza koleka na Onatra. Na Onatra ba imposer biso ba port sain. Ndenge tolo banayo awa port ya Onatra matadi boma banana ekufi. Ba navire eza koya ba bateau na munoko na biso ndenge tulubaka ba bateau eza koya mikili ya poto vers Congo et ko kende nyonso na ba port privé alors que mobeko moko te epesa privé atonga port sa parlementaire to na cadre d'oléage et ça les maté sikoyo ba imposer biso kaka même mukolo ba port privé a quel ya ba privé alinga lisusu port a banana tata mokonzi kolo nde toye komona yo tolobi oza parlementaire na cadre d'oléance parce que ba port wana ezo exposé situation ya sécurité lela tout moment bakoki ko récupérer pays tango ba koloba na gauche et droite que tokoki ko arrêter moi na 12 heures à d'autre part baza na raison parce que baza la situation solola ndenge tolo banayo privé moko alors Kazaki ancien député aza condamné à botoli biso na 24 novembre lopangu oyo même ministre de la justice Pierre César Nanex aboyaka alobaki eza lopangu ya Onatra ba aja Onatra bafanda kawana atongi station ba inauguré il y a 2 jours en violation même à l'être ministre ya justice toza wapi ba député baza koyemba respect ya constitution boye na boye même ba député wano ba marcha kilobi na groupe moko ya bato moko boye bango nde babotoli biso bandako
siko toza komituna constitution yango ezali mpona bango ou bien constitution yango ezali mpona biso nyonso. Monsieur le Président baimposer biso bacontrat eza ebele moya toloba nyonso eza te ozwi na nzela chemin de fer ozwi na nzela nyonso ya kogere bagestion ya bandako na tra biloko wana nyonso syndicat toloba tosengi na yo okoka kosimplike ke mbongo na biso po l'État congolais andimi eza pe premier ministre bakoka kofuta mbongo mususu ya 8 millions oyo il faut bafuta salaire ya baagent eza bloqué na ministre ya finance tosengi na yo otalela biso gouvernement ou bien parlement ou bien oteleli biso oyo babenga ngo mokonzi ya mboka akoka pe koyamba biso mpona kopesa biso eyano. Monsieur le Président, au nom de l'histoire, devant Dieu, devant l'histoire, devant les agents, mais mon abisso yango. Maboko ya héros vivant toyaka komona ye boyebi bamba terrain na biso eza ya limité eza côté ya rai ya Kabinda muto ayaka kozongisa biso na droit ezali ye awa toye troisième fois komona ye toye dans le cadre purement doléance populaire ko biso tozali population. Merci. Merci na balandinyo soya magazine to komi wapi na remesaka toujours JFM service. Alors ba toujours azana eka travailleur ba patron de bato ba tiara biloko na agence. Sentiment ya agence ezala nini so koti biloko. Biloko ekomi ba fongoli te, ba yibite. Nde place to better agence maboko. JFM azana e toujours ka mona musala. Ya on a remesaka toujours diaspora congolaise. Bato bayebi pasi ya ba congolais na mboka na biso awa ezalaka sentiment ya kozana mutu na poto kozana mutu na France kozana mutu na États-Unis pe komona pe ndeko na bino congolais o akenda kuna mandimi kozala mumbu JFM azana na agence mais nalobaka toujours masuwa oyo memaka biloko ezalaka ya ete komona mona mboka JFM service na ba difficulté nyonso ba conteneur oyo bar 45, bar 46 et comme qui déjà banda kala mais bomona ki makambo ato eza mobulu bazo changer mbongo na to mususu na Kinshasa mais na douane bazo dédouaner na to mususu pona ko lancer appel na bato nyonso ba pesa ka confiance ba continuer ko pesa confiance moto nyonso ayebi que non JFM service asala ka musala na ye mabe. Mais la biso information to kolobela JFM mais aussi lota JFM a osa musana ye malam
ngai na okanga maboko na ngate na okanga makolo na ngate yango naye ko lancer toujours message na bato tout balandaka YouTube na biso bato balandaka pe télévision na biso po lelo to komi na télévision na biso moko to komi wapi TV mutu o ayebi ke bachela ki ekoli na bar 45 bozo moi déjà na simananga nde déjà bazo classé les cas toujours na dépôt to benga ba numéro ndenge boza komona na image moi na mboka JFM service a décourager bisoté moi bisoto décourager pe ezate ce qui moment ya ko charger conteneur yé boya na bino parce que moi na mboka JFM service lo lenge ausa musana Europe lelo ba bengisi pe na Dubaï tozana représentant na biso mwana mwasi OP azakuna congolaise kombo nae maman na biso Mariam. Merci tokutani toujours ndena lobaka na magazine tokomi wapi eza biro moko oyo ezaka pe na d'alliance tobandi na mambo ya réclamation ya mwana ndenge pe bokolanda papa mapasa longwe banda munga fula ba député ba vota amoni bango te malobi kefuna luka ekumani nde nani epenge Fofana kana bikana bo sala rien bozo sala rien. Po bangisa ngai faut yeba côté na outi. Po bangisa ngai faut yeba côté na outi. Et ça na bato ba koaka na liwa. Comment yo ozana au ministre, oza conseiller chef de l'état. Mozo risque na vie na ote. Naza ko informer bato nyonso balingaka magazine to komi wapi. Bato nyonso balingaka masolo na député. Butu ya lobby ezana bato balaki pongi na bango malamu. Mais moi na mboka Eliezer epenge Fofana tomoni liwa na maboko pe tomoni yango wapi liboso ya lupango na biso yango na koloba pe ba congolais baza ko souffrir na régime passé o lelo baza ba sénateur baza ba ministre baza pe majorité na parlement bomi tunaka na 18 ans bo saleli ba congolais nini pe tota na 2 cas oyo ba ki élection peut perdre au commis FCC na cash banani bazana ko souffrir ba congolais mingi pe peuple congolais bazo réclamer nini ya on a sepana Amos Lubaki to Lubaki pe ko kisami ba congolais ba réclamer ba politicien ba réclamer ba honorable député pe ba réclamer population pe ba réclamer ke ba élu bazonyo ko la biso neti bona mwaso azo réclamer mwana nae yo motoza élu à peuple ozo réclamer ni yango na lobi keno tokoloba na ministre ya pete etu o aza mwana papa na biso Kibasa DG ya Orange o ba nommé Sika azo faire ko souffrir ba congolais surtout ba journalier à Orange bazo souffrir makasi ezanga ite. Mais tu as vu qu'il y a un ministère qui a pété études. Oh, les autres, comme papa n'a biso excellence Kibasa. Oh, tu as vu Kibasa, il y a un papa n'a biso Kibasa. DG, il y a Sika, il y a Orange. Ils ont fait qu'on souffrit, les journaliers à Orange. Ils ont fait qu'on teka, les unités, qu'on teka, les produits à Orange. C'est-à-dire DG à Orange. Ils ont mérité bon invité. On a l'état des droits. Et ça, c'est le gars le lingue Orange, azo se pla ko zana mbonge belé, a respecter ba congolais baza ba travailleurs na ye. Boyebi pona ko koma engagé, faut être un journalier. Na yambi moko po boyebi ke na sa libanda. Eza mambo etali d'alliance.
na passage ya chef de l'État na Unikin. Université numéro 1 na Unikin. Chef de l'État à Leki. A sololi na bato, balongoli bato. Yango na kosenga na fiso boko. Atali sapena caméra na Itaga 120. Akomona keno moko ya ndeko na biso azoya vers ngai. Pona kolakisa bino keno eza d'alliance. Moko ya aza congolais. Alati penda cravate na ye. Alati chemise na ye. Toyeba aza nani. Pe eloko nini ememi ye awa. Maintenant, lobi keno bino mo bolobi keno chef de l'État azo tambola te. Akene ko visiter Unikin. Bato balongwe musala. Nani alongoli bato musala? Pe bino mo bo sengaki keno chef de l'État atambola. Ndenge Maréchal Mobutu azalaki. Nzela kolongwa kikwiti tina Kasai akoti na mutuka. Nzela Équateur azui penda Mansour Kokolo. Aye ba penzela ya mai. Pour par rapport à Bikin, na ba enveloppe, ils ont sa chef de l'État. Mon mboka mbote. Mbote ndeko journaliste. Na lingi ota la caméra, kombo outswa. Oh, kombo na ngai Kasongo Sefu. Na ebani mingi na kombo ya Kimbangu, surtout mingi na niveau ya Unikin. Yambo nanu na banda, na kopesa nanu bandeko belé surtout na mingi bandeko na ngai ya yala, ba travailleurs nyonso ya Unikin mbote. Et puis Napesi mbote makasi, vraiment beaucoup de respect na honorable Eliezer Tambwe pesa muninga souri nazalaki vraiment na ba regret pe olela mais tant on a commis na plateau maman na zi souri mbote son excellence honorable Siko Bozali tolobi na bango bakolanda moto to akoswa souri yo lelo outi wa pipe eloko nini tindio oluka biso. Bon ngai na outi Unikin précisément naza travailleur na chantier au président de la République à lansaki pour na réhabiliter ba homme. C'est pour la première fois banda ba homme ezala. Donc nanu ezala te. Yango siko e komi na régime ya président de la République Fati Beton. Ya ko réhabiliter tous les hommes na mbala moko. Biso nyonso toyebi ke ba homme bebaki vraiment na niveau mo ya mabe. Nde yango ngala za moko ba travailleur ya kuna. Bon. Et logo esali ke ngana ya na plateau awa. Moïni a congolais za vraiment kaka congolais lelo nde na moni on a yoka nguka na maloba mais lelo nde na moni yango. Président de la République ayaki le lundi ayaki ko sala tourisme. Astala na ba chantier nyonso oyo azoleka ndenga otala misala ndengo zo sala. Mais précisément ngane na zaboye. Ngana za travailleur na biso toza na département ya ba vitre, toza vitrier. Parce que oui, vitrier. Naza vitrier. Ça dit na pesi vitrier à honorable Franck Diongo Mbote ndoina oyo. Merci, ngape na profiter na opesa maître Moura Mourada, na maître Ritier, maître Franck, bozo Mbote po bango mutu bayambi nga balakisi nga vitre. Vraiment regret na nga makasi ezali tant au président de la République azoleka. Azota lokola moni bana mboka. Papa ya bolingo azalaka na ngazala na susali nga kacha lito ipo yo ka bana mboka bazolo banini. Nini elekela bango biso tobimaki parce que tozaki déjà déterminé tolobaki le jour président roya tozaki déterminé pour nini c'est bozo nyoko makuna bozo souffrir aba bika na papa yenja lesili bozaki déterminé voilà yango tozalaki déterminé parce que tozo souffrir makasi ba condition tozo travailler ça vraiment bien té tozo travailler ma base et puis paiement ça vraiment bien té nazala ba liste nyonso ba preuve tangible tozala ngo awa vraiment bazo futa batu 5000 francs 5000 francs la journée. Vous avez engagé? Vous avez engagé, vous avez engagé. Mais vous avez contre le journalier. Et vous avez les peuples d'abord. D'abord, marché en Okuna, banani basu ba marché. Marché wana ezalaki pande de konabiso congolais. Mais vu que ya zalaki na ba matériel té, nda sedaki yango na Congo Fiti, apesaki ba libanais wana. Yango bango basu marché. Mais ingénieur wana numéro 1, ya noir. Congolais azalaka wana na biso tango nyonso tosala ba chantier et puis ayebi ndenge ba faire souffrir biso ye moko pa monaka nazoyebi sabino ndeko journaliste ta la vitre ba dégâts ba risque za na vitre soki na banino na ba cas blessé o bandeko na biso bazui toza na vitrier moko panzana kia na loboko ya nyonso batonge 18 pinces muto olandele basui azate. Et puis, tous les maçons qui ont na 4e niveau d'échafaudage, qui président de la République, à Boukana qui a Pantani Moutou et puis à Boukani Lukolo. Première semaine, quand Balandeli ba PC soin, première semaine, bazo pointé ba 5000 wana. Et puis deuxième semaine, ba 4 Moutou Landele soin ti le lo azate.
très mal suivi. Donc, baka vraiment c'est belé. L'électricité, mon panzana qui a batongier 18 pence, non, 9 pence hour. Nelongi. Azoka l'électricité pour azo cataphorise. Donc, on a nous on attend te dénoncer. Ma on n'a pas président de la République. Surtout mingi, to beta qui c'était na salaire. Na mbongo ba opesa biso mon frère. Tout ça ba parents. Ndeti ngabo na za papa na za na mwasi na debana. Na boti mwana bazo akeno ozo bongisa wapi enikin misala lancé na chef de l'État. C'est ça et puis ba image ezali président de la République atamboli na homme akotiti na chambre oyo ezalaki papa na ye Etienne Tshisekedi wa Mulumba paix à son âme esika zalaki na chambre wana et puis les chambres wana biso ngam na posa vitre wana zo pana munena ngam na posa ngo président kotiti na chambre wana simbini na pompe boy misala nyonso wana esala meza grâce na biso pona rotuta to les angate meza biso nyonso en collaboration na ba peintre ba maçon ba plombier surtout homme biso ba toyebi biso toza ba voisin iniki toyebi nde iniki ne bebaki précisément na homme mais tala biso bato ngo oyo to sali ke po iniki ne zonga na image tous les étudiants na tous les étudiantes o bazo sepela na ba image wana bazo publier mais tala bato ngo ba travailler bazo lela toza très mal payé yango là monsieur le journaliste na ye na doléance si on a parce que président de la République ayamba kingai to sololi ayambi ondengeni ayambi na bureau to ayambi na lisanga wana ayambi kaka na mulongo nda zo le kawana parce que nazalaki déjà déterminé na yebisa déjà bato le jour président Roya ngana roloba na reçoit parole oui atakale nazali kolela ka le jour notre président Roya po ba moneli biso trop monsieur le président ba maltraiter biso mwana nyonso azara na force azora pouvoir tanga moni papa na ye ata bozo menacer bozo pimele biloko bozo privé bozo pimele mai bozo sale nyonso mabe bozo beta ye bozo fine matoi mais tant ou papa nazali na voix soki papa ye azui force akomi koloba de la République son excellence aza wana tokolo baza mutu mususu aza mutu akopesa bato kaka sourire ndenge nini na biso ezali donc na kati d'ailleurs bakangelaki biso ba libanais na ingénieur wana bapesaki des autorisations bakangela biso nde basale na 50 bakoti biso na cave tozalaki na cave biso totalisiko papa na biso aye asa papa na biso tout le monde a été vraiment président de la République azoya ok bon biso na cave na soulever baya tomata bimi na bakanka porte ngamoko na zolo bana bimi na fenêtre na banana na fenêtre na sauter na koiti na se tina bimi wana na beti siffler na bimi si batu na fungoli porte bandeko ba bimi nde ya même na homme 7 na zo wana homme 7 ngala telemaki na homme 7 président bengi ngai na homme 7 na ye donc talaka difficulté wana batu bazo tindi le kola nazalaki na détermination président pas bengi c'est ça ezapé na occasion ngala donc na moni penaki na chance président pas bengi ngai misa pezalaki bela moni ya ngai botika ya na ye na sali befort na se faufiler na koti tina kati na se présenter par président na talisie misa tozo sala na pesi ba doléance na biso oyebitan président yoki a regretté a benga ingénieur wana na misu na ngai na zolo banazalaki présent parce que ba vidéo ezali borotala ngamoko wana en personne président atali donc président oyoki 5000 francs président beng azoye c'est ingénieur wana ingénieur à l'homme noir wana président ebisi président maman na santaki pena que lumière a posé changer président si abimi alinga kende kuta kei abeti quelque part président sali moi a sali skala 5 numéro na ngai ngala zolo ba yeyo naza président ngamo yeyo na chaîne na zolo président 5 numéro na ngai le kola na zaina ambiance wana na sentiment déjà téléphone na ngakuta Android na yi nango ekoya ipo ba tombola kingo ndire ba tombola Pep Guardiola batu bazo sepela téléphone ekoyaki nde na komaki numéro na ngai na pesi ba gens bazalaki wana na pesi numéro siko chose grave lo que kamusi biso zo pesa nga passe ti sikoyo naza mwana mboka moko na salaki mafuso robanga mena tele mabité ngala soli ezala nkoi na sololi na grangolo le numéro 1 garant na biso nyonso siko yo muto oza na se garant de la nation yo muto ye na sesiko bana intimider nga c'est pas normal quel que soit ba mbongo na yo rien na komona ngote tant président Fatia ki papa ingénieur wana zongi
azonga bandi ko na ingénieur wana comme na Jean-Marie Jean-Marie après azana ba vidéo alati cache nemoko ya pembe bon mona ye ala check pe nini boye nini casque na pembe président bengaki to telemi boye bozo sola zo yebisa ye boye bo mona na bilili abandi ko takenga mbala moko d'abord abandi ko toi qui t'a donné l'autorisation de parler en face avec le président de la République. Oh. Est-ce que Kosolana président? Est-ce que ça grave? On a des étrangers, on a moins mboka. On a pas criminalité, on a mabete, on a ça travaillé. On a réclamé droit langai à Tomboki, à Tindiki ngainan. Bon, la lingai pe na Tindika et place on a déjà na Silikaki. Na se réserva ki kaka. Sikoyo abinanga na kolakisa yo soki na zanani. Je vais te na aromene nga vidi. Ah, tant na okelo ko na après moko siko na minabite. Oza ba distraction ko si to batusko ba ololi we ba ololi aoki sonyana na kei. Ngamba moko abengani ngai. Nazwi na longoli ba gana choisible to lataki wana na tiki. Na simala ngai lisusu abengani 16 personnes. Et puis ba condition tozo travailler na Inikin. Et ça va parce que toza ba na mboka et puis to lingi chef de l'état, to lingi susu maramba ba sala ezate. To lingi chef de l'état et puis misala ezate na mboka. Et puis tout ça na souci le ko la déjà babiloko mingi oye bandaki na début zo ki na be chèque et ki na be chèque. Yango biso mongo tozima maboko pe na tozima ramna maboko tozo travailler na détermination. Soki ko tala mbongo ba ofuta biso kuna mais to travailler te mais to nga to salate mais na souci wana po Inikino wana ba homme et ça va bien privé ya biso nyonso bana ba koko na biso ba roleka wana et ça le kuma mboka et ça le kuma mboka nde yango wana tanga zongia intimidé nga makasi a intimidé ngai tolongwe alongoli pena 16 personnes c'est quoi chose grave mon frère n'a commis menacé monsieur le journaliste n'a commis menacé parce que nga na za boye soki bo tambusa micro na quartier na vandi acheni ni kombo quartier na vandi na livulu livulu balabala livulu juste intendance au kiti na avenue Kenge 53 soki bo tuni bo tozo luka kasongo to randi bato belé bayebi ngai parce que pas la biso ba benga ngo lupango papa muswahili ba benga ngo bongo na lupango ba swahili pas na biso yango wana donc naza garçon mongo te naza muta désordre o kuluner o nani te bien éduqué na respectera mukolo mwana muke na quartier maman papa nyonso na tchaka bo otambisa miko bo yoka pe ke témoignage lobby na kutani na 3 personnes mo ba bimeli ngai na homme 20 na couleur wana na molili vers ba 18h ba 45 boy 3 personnes ba bimeni ngai ba jeune ba zai pena na masse parce que avant wana déjà le lundi na butu na comment on soma ba menace ba to ba eh yo obeti te mena ingénieur ya IG pour ya IG intendant général ba au moins bantivalère normalement bantivalère faut kolongola bango ozomona to pesa accès na bantivalère te. Est-ce que la vérité te redonne ma bende un problème? Puis les longs a commis menacé. Ba jeune mi balé ba bimelanga mi sat mi balé en ande ba yebingai. Donc nazo ko repérer bilong na bango te. Nazo mona bango mais bilong na bango nazo yebate. Musu sa yebi singa to yebio parce que ozala bien éduqué, ozala bien en quartier boye puis to yebio sino zo beta bale. Donc yango ba grissa ngate. Donc on a commis menacé. Premier message na ngai na lancé message par chef de l'État, son excellence kokuta na ngana président on a solo li na pese ba doléance par rapport à ba travailleur à Inikin bana yala ekrelenga problème donc na komi menacer mon frère nde omoni bisobo yo perd de boulot na longwe kutu musala déjà ba longola nga de président qui a pesi mu Congo ngesi ba longola nga na musala ko tangela biso kombo ya moto amoni ke Inikin eza ya papa na ye to ya koko na ye o amoni ke azali kolo ya chef de l'état o azolo ba kazana besoin ba millionnaire congolais basal ndebino le ataka ba citoyen congolais bokie ko travailler mais ba préférer ko pesa lolenge ba diriger mboka kala na ko kamwa Congo fiti to yiba ngona ba loso na bango na ba sika na bango balamuka na tongo ba tie ba prix ndenge balingi neto za na tole le za na prix mususu so ko somba loso to ko somba ba boîte ba sardine eza na prix mususu mais eloko nini o lelo congolais bazongi sima e bazui libanais. Merci ndeko journaliste. Premièrement, devise na biso mboka ezali ke
justice paix travail. Justice déjà chef de l'état Simeon na maboko alobaki yango bien. To se repérera na maloba mokonzi. A to za mwana mai na ngai to tangaka no to liaka na yo. Au détourner mbongo à l'état, tu vas en prison. Yango wana biso mo to zo mona ba exemple de Jézali. Zo mona. Si ko le travail o esala ke eko tombo la nation. Moko etambo etombo na misala. Jeunesse faut pas travailler pour jeunesse c'est venir à lobby. Mais ta la jeunesse ngonde bazo bloquer biso. Ozo mona na yo réclamer boye na chaîne boye. Ils ont vraiment bien que réclamation kaka pour na lobby na président de la République ils a vérité ndenge ba ofuta biso 5 000 francs par jour ni transport ni colia kaka 5 000 francs na journée oko s'organiser ndenge nini tala ba risque na ngo côté biso na jeune nazangi moyen ofutela ndaku moi ça zonge pa na bango bana na tikali na bango nazala nyungwa ya ndaku ya garantie ainsi que nazala ta place en na perte de boulot na komi sous une insécurité nga moko lisusu e bongo siko soki na bina bana okeno luka pona ba jimo na ngai ainsi que pona mwasi na ngai na oza ndenge nini oza papa mapasa oui naza papa mapasa je suis père de jumeaux des jumeaux nga boti bana mapasa bazana âge ba kokisi 4 ans na lingo tala caméra otala ba conseiller chef de l'état malobese pana merci moi na mboka pesa muninga sourire vraiment les apena so na comme na sourire vraiment message na biso ne nazo ko s'adresser boye nazo ko s'adresser vraiment personnellement na son excellence le président de la République vraiment au ka ba doléance na biso toza ba jeune o ezake jeunesse a besoin à s'en sortir tant toza ba jeune c'est le moment qu'on travailler dire parce que vieillesse c'est zo la biso pauvreté à jeunesse na pauvreté à vieillesse ya vieillesse yango ko bemela batu bandoki tango nyoso zalaki na kijene osalaki nini oselansaki na ambiance basi masanga biso yo ba jeune tozali mitu ezo sala totangi ba classe toza batu mongo te to ba lokoti biso na banzela non totangi ba classe toza bentelo mais vu que misala penza ezate na mboka nga naza électricité natangi na lista radio ya lista naza pe na INPP mais lokola ba confinement ne sali que pour se lancer na kende ko silisa betide professionnel na ngana kembisa na INPP sikoyo tozo kutana na babiloka boye vraiment o ezako ko sala ke ba jara batu wana bazali boso na biso bazako yinisa le président en place monsieur le président ba yenyo so bazana entourage na ye o ba rolanda message o ya kasongo sefu parce que président sengaki numéro na ngai asengaki na komi na pesa ki maître bazalaki wana et puis ba image ezali ndenge nyonso na ye kolobela président en tout cas ba pesa nga chance wana ba comme c'est la président maloba po ya koloba eze belé pour la jeunesse pour jeunesse eza venir à lobby et loko salanga pasi en tout cas président pardon sala quelque chose loko sala au pasi et loko salanga pasi mon frère travailler wa koyaka na échafaudage homme nini na akoyaka na homme 5 alonga na 4e niveau akoya panzana rabukana toye ko assister le président Ebili so ata gouverneur de la ville a bien betela ki président kamwa katuna ki nga wapiye na lobaki mo atamboleza te pour likolo abukana ki apanzana kiawa akwei biso toye ko assister non assistance à la personne en danger pour azande ko na biso ingénieur wala mususu ya libanais a pointa batu eloko kaka na regretaka parce que pointe na ye a pointa mutaliboso ngezala te mais soki a pointa ngai l'esprit des gens na kanda na zaki nango mais ngana ni atete loko mo mabali ngoko ya sur place to pesina nous na adresser message na ngana nous na mon général Silvano Kasongo ozando ina ngai commandant ville donc en tout cas mon général mama sola eza penza mo ebele soki bokoki ko permettre ngai sport batu nyonso bakomaka ke soki oke libosa to ya mokonzi mo autorité okena no kosenga nanu okela nzale za na mboko ke kosenga te na sengi penza pardon bapesa nga chance wana nakuta na ata na mon général Kasongo ata notre gouverneur de la ville par rapport ya Kini Bopeto toza pe na balikanisi ya makasi kutu ya makasi pour avant tout après tout c'est la spiritualité nanu tolingi tokota ma spiritualité parce que makambo tozo sala mingi nazomona Kini Bopeto oui bien sûr mais loka liboso oyo gouverneur de la ville ba sala
faut tobongisa nanu tous les cimetières oyo eza na Kinshasa. Oyo eza na Kinshasa. Mate na l'équipe on apesa ba idée. Nazala ba idée solide pe ya makasi. Bo pesa ngande chance. Na sengi chance wana. Merci bandeko, ezala rende boye sentiment to komi wapi ezala rende boye. Bino mo bobi keno président de la République ya Atambola. Atamboli atuni baike bota bokesenia hôpital de cinquantenaire na Inikini. Na cinquantenaire indien oyo abomba bato kwa ba sardine. Mais Fachi Beto abima aswana ba malade. Balobi balia kate. Lelo na Inikini asoina mwana mobali oyo. Mais ils ont un ingénieur oyo alobi keno ya zali kolo. Azo préféré kotia ba congolais na sima kotombola ba libanais. Yango na tuni Congo fiti. Et yana ba loso na ba mungwa na ba sikre na ba savon nango. Mais eloko nini libanais a komi tout na. Moi ça ça me a congolais pauvre ça bien té. Aussi na au marché, mais on a la matérialité. Mais comment vous comprenez ça moto marché brouette exacté pas exacté. Ils a Sony. Merci.